Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona ko remercier ba auditeur na biso nyonso ya radio Zoomel 1000 oyo bamesana kolanda biso mokolo na mokolo. Lelo ezali mokolo oyo tokotiela bino loyembo moko ya kitoko na ba mpona ko remercier ba auditeur na biso nyonso oyo bamesana kolanda radio na biso ya www.zoomel1000.com. Pe tozali ko remercier bino na oyo nyonso kozali kosala mpona ko porter main forte mpona radio na biso ikende liboso pe na makomi yo bokomelaka biso pe na baconseil bozali kopesa biso vraiment ezali esengo mingi yango ete tozali kosala ete bino ba auditeur na biso tozala toujours na kati na bomoko pe to travailler toujours ensemble. Pona yango tokotia loyembo moko oyo ezali kolakisa ete biso na bino bolingo ezali na kati na Yesu Masiya pe na kati na Nzambe monene oyo azali kobatela biso mokolo na mokolo nde nsima na yango tokoba na émission na biso.
Papa,